Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko ya Afrika, mboka na biso. Matondo na bandeko banso oyo tango nyonso bopesaka biso miso mpe matoi na bino ya kolandaka bongo emission kitoko mikanda mia boyebi. Ndenge tolobaka na bino tango nyonso ndenge bato baloba ete soko olingi bombela moto moyindo likambo tele ebongo na kati ya mokanda. Kasi biso toyebisaka bino tango nyonso ete na nzela ya emission oyo mikanda mia boyebi maye maso oyo babombela moto moyindo na nzela ya emission oyo tokobana tango nyonso kokumbela bino yango mpe kozipola yango. Pamba te kozanga koyeba ezali bongo liwa. Me koyeba nde salaka ete moto azwa biyano na maye maso oyo ezali bongo koba na kati ya bomoi na ye. Tolobaka tango nyonso soki bozwi ndakisa ya mabele ya Afrika, maye maso tozosala mokolo na mokolo ezosimba te ezali kaka po tozangi boyebi. Kasi na nzela ya emission oyo soki tango nyonso bokokoba na kopesa biso matoi na bino, bokozwa maye ya motuya oyo kokumbela bino biyano na bakokoso nyonso oyo ezali bongo ko tungisa bino. Matondo ya mingi tobandi tolakaki bino. Pamba te mbaleleki tosololaki na bino mokanda oyo ezali voici l'arme de la colonisation en Afrique. Pe toyebisaki bino ete mokanda oyo ezali na mozindo makasi. Mokanda oyo ekomami epai ya mfumu Nesongi ya Nzila, mfumu Kusu Kya Munzala Panda na Ngola. Oyo toyebisaka bino tango nyonso bazali kokoba na kolamusaka biso makanisi. Na kokoba ko zipola maye mabomba mandenge bat masakoli ya Fumu Kimbangu etalisaka biso ete ye moko Fumu Kimbangu azalaki mozipoli ya maye mabomba ma lolenge kombo na bango ezali kotalisa. E moto oyo akoya kokoba misala na ye ya 1921 akozala tango nyonso kaka mozipoli ya maye mabomba ma bango nde wana Fumu Nesongi ya Nzila. Solo mokanda wana voici l'arme de la colonisation en Afrique ekomami epai na bango. Ndenge totangelaki bino neteni ya yambo kolo mokanda oyo akomi mokanda oyo pona kolamusa lisusu makanisi ya bandeko na ye bayindo. Pamba te makanisi ya bandeko na ye ekotaki bongo na kati ya boloko. To bakotisaki moyindo na kati ya molili to ya pongi ya mozindo makasi. O soki tokodefa kote ya bapaya bakotisaki moto moyindo na kati ya koma ya 3e degré. Mais mokomi mokanda o susi na ye to likanisi na ezali ete alongola biso na koma ya 3e degré oyo bakotisaki biso bayindo. Nde tala tina oyo bakelaki emission kitoko boye mikanda mia boyebi. Ndenge toyebisaki bino ete tokoya kokoba na bino emission oyo na nzela ya buku oyo po bokoka lisusu kososola monduki nini oyo bakolonisateur basalelaki po bakoka bokokonza na yango mabele ya Afrique. Solo tokowumela te biso na bino tokota na kati ya mokanda. Bandeko balandi tokokende na kopesa bino yambo bandimbola ya mai oyo mokomi mokanda oyo akomaki mfumu Nesongi ya Nzila. Bapesaki biso bandimbola ya mai ebele kasi tokotangela bino ndambo kaka. Tokeli bongo na ignorance. Tobandi ebele obaka yoza ignorant, yoza ignorant. Mais mokomi mokanda oyo anlimboli to atalisi biso na pole ignorance ezanini. Balobi na biso boye. L'ignorance fait subir l'exploitation, la domination, les mauvais sorts, entre parenthèses, viol, accident, vol et autres. Enfin, l'ignorance défavorise l'épanouissement de l'homme. Aussi, elle fait éviter ce dernier à se découvrir et à se connaître. En d'autres termes, un ignorant est un inconscient. Tobandeli pamateza limbola ya motuya makasi o esengeli boko kabongo na koyeba. Balobi l'ignorance fait subir l'exploitation, la domination, les mauvais sorts, entre parenthèses, viol, accident, vol et autres. Enfin, l'ignorance défavorise l'épanouissement de l'homme. Aussi, elle fait éviter ce dernier à se découvrir, à se connaître. En d'autres termes, un ignorant est un inconscient. Solo kozanga komiyeba to kozanga koyeba esalaka ete moto akoka te komiyeba. Esalaka ete moto akoka te kotombwana.
ememelaka moto maye mingi oyo ya malonga te na kati ya bomoi ya moto. Ekosala ete moto oyo azangi boyebi bakoka bon na koexploiter ye, bakoka bon na kodomine ye, akoka bon kozala na maye ya mabe oyo kokoma ntango nyonso na bomoi na ye. Ndenge tolobaka na kati ya ebandeli ya mission oyo kozanga koyeba ezali liwa. Un ignorant aza moto oyo akokutanaka na makama ebele na bomoi na pamba te mayo azali kosala azali bon koyeba yango te. Wana ezali ndimbola oyo mokomi mokanda Mfumu Nelson Nyanzila atalisi biso na oyo etali moto oyo ayebi te. Toke na ndimbola ya mibale, la richesse, bomengo. Balobi, la richesse met l'homme à l'aise. Entre parenthèses, tel est le cas des Européens et Asiatiques. Bomengo etaka moto kimia. Ebele sika bovandi ta musubo kanisi bomengo za mbongo te. Bomengo za kaka mbongo te. Richesse eza maya ebele. Ndakisa richesse ezali bisalelo. Makoki ya mosolo. Donc richesse ne robaka ke Congo eza pays riche, eza kaka te makoki. Na maye oyo tozana mona kati ya mabele na biso. Et tant que vous avez bénéficié de ma coquille, vous avez à l'aise. Vous avez bénéficié de l'Europe, de l'Asie. Vous avez bénéficié de à l'aise. Pambate, aza moto azana kati ya bomengo ayebi ke soka lali ala muki azana eloko ya kolia azana makoki na compte bancaire na ye azana mai oya ye azana ba projet to azana makoki oyo zo battre M sous 50 ans na ye. Mwana oya botami lelo azana 2 ans azana na zéro to baka mwana ya bandeli ya 0 mois. Mwana oya mikolo ya ba jour mais azana déjà na compte au batila na banque. Azana milliers oyo zo permettre ye penser na ye e ko boko zala ya kokokisama akokisama kanisi na ye to likabo oyo ya ye na ngona mokili ya mosoni. Donc oyo ezosala ete soko tali européen façon na bango ya koagir façon na bango ya se comporter ma moto ya za à l'aise pamba te baza na kati ya richesse to na kati ya abondance. Mais contraire en Afrique au moins na ke ba africain to za à l'aise te pona nini to za na kati ya pauvreté. To kopika kana ndimbola balobi elle donne la joie, l'arrogance, la croissance, la santé, le courage de s'exprimer et de vivre. Donc moto azala kati ya bomengo azala kanesengo. Okomona eta oso seka. Yango komona na ba pays occidental to na ba pays asiatique. Donc bango na bango bazala kanesengo. Ku ba yebike moto oyo anzala zate. Wana soka zolamba soso na ye. Wana pe muso azolia selo guna pe selo makoki osala ke akoyokela te moto azolamba biloko ya kitoko likunia po bango na bango nyoso baza na facilité ya kolia eloko moninga azolia baza na facilité ya kotangisa bana na bekolo baninga bazotangisa bana. Mais contraire pas na biso biso a omona mutu muso azolamba mikebuka mutu muso azolamba pondo madesu mais mususu pondo madesu amona yango kala okomona bovani na milieu otango mususu boza na balabala mobimba ka mutu mona zaka na motuka bato bazangi yango loko doza na kati ya pauvreté ndenge do limbola ki mbaleleki moye bolingwe ko kabon ko zalezate moye sengwe ko kabon ko zalezate. Mais bato baza na kati ya bomengo baza na kabatu ya sengo bato ya kimia bato baza na goût ya ko vivre baza na santé ya malonga eloko nini osala ke baza na santé ya malonga po bazo lia bio ezali kotonga musuni na bango. Mais bato boza na richesse te na bandi esika o lia bio kotonga musuni ni kozala kokoso pose koki kozala mais lokola makoki ezate tokoba na bino na kati ya mokanda na bandimbola oyo Mfumu Nelson Nyanzila mokobi misala ya 1921 oyo ba sacrifier bomoi na bango na tina ya kolongola biso na boloko ya makanisi oyo bapaya akotisaki biso. Ndimbola ya misato bandimboli vérité bosembo awa tango totanga kiango epesaki biso lisusu bokasi na esengo moko boyi pamba te mokomi mokanda alimbola ki yango na pole nyonso boyoka balobi la vérité c'est la réalité dans ta vie et non les pensées dont on croit ou paroles prononcées ou encore
interprété par quelqu'un. To bandeli, balobi, la vérité, c'est la réalité dont on vit, et non les pensées dont on croit, ou paroles prononcées, ou encore interprétées par quelqu'un. Donc, bosembo, ezali oyomoni. Ezate maloba oyebime pa ya moto, to o moto azali kolimola. Omoni bien eloko o eza pembe, to eza vert, to eza noir, yango nde oyomoni. Mais soki moto na bandi kolimbolela to maloba oyebime pa ya moto, to banzi bandeko. Eza kaka te oyo moto azobimisala monoko nde eza vérité. Donc vérité ezali oyo yo omoni. Tokobi na ndimbola ya mokomi lolenga lobabi, c'est pourquoi elle réside au fond du cœur et non dans les vaines paroles. Ba missionnaire tango baye balobaki mai o balobaki ndenge totenga na première partie que biso toza ba descendant ya Cham, ya Esaú, ya Dana Eve. Toza bana ya Israël. Eza ba parole oyo ba missionnaire bayaki nango awa. Bon, or ezala ki vérité ti. Pamba te ba bi vérité sa o tozo mona pamba te mondele na mondele ti lelo nanu babota moto moyindo ti. Yango mokomi ya buku oyo alimboli alobi vérité evanaka na kati ya motema. Donc moto azobimisa likamo yenda yebi ke likamo nazobimisa eza sembo to eza sembo te. Mais ezalaka te na ba parole yango komona moto moso tali eboye alati pe kitoko ndenge tolobaka. Mais nzoka vrai escro yoka maloba ya sukali na monoko. Ndenge kaka bana mibale mosusu ko alinga ko selenge mwasi akoya ko yebisi ah chérie soki na moni yo te na lalaka te soki na moni yo te apeti ezalaka te na liaka te. Elenge mwasi pe soki aza séduite na maloba ya bongo alors baki ah mobali nanga vraiment soki amoni ngata liaka te te eza vérité ti pamba te muto soki amoni yo te liaka te ndakisa bosali un mois bomona na kate soki aliaka te en état de santé ni fo muto bongo akonda bomone ka kondi te mais ya utiliser ba parole à bongo kaka pa flatter yo or vérité e bombami na kati ya motema na ye pour que mama ya boye il faut saka muto zaka na souci ya bato. Yango tozo yebisa bino bosalaka makasi tango to yeli boso na bino na babuku ya boye bosalaka effort ya kolukaka babuku. Voici l'arme de la colonisation en Afrique. Mokanda oyo komami pa ya mfumu nensongi ya nzela oyo ba sacrifier bomoi na bango na tina kaka ya kolongola biso bayindo na boloko ya makanisi. Tokobi na bino na bandimbola na kati ya mokanda. Yasuka baye koloba na biso les mensonges, lokuta. Balobi les mensonges s'appliquent mieux là où il y a l'ignorance. Lokuta ezwaka esika nango malamu na malamu esika bozangi boyebi ezali. Bakobi balobi il ne favorise au départ que son maître et ne donne intérêt qu'à celui qui l'utilise. Donc moto oyo lokuta epesaka kaka biyano ya malonga to e favorisa kaka moto azali koloba ngo to azali ko utiliser yango. Prevane tango ba missionnaire baye awa bakotisaki lokuta. Mais lokuta o bango bakotisaki mbuma na yango ya malamu ezaki pa ina bango. Pamba te tango baye na message oyo ya christianisme tango baye na mokanda o Bible nesali ke ba noir américain ba se retrouver. Va se retrouver dans ça sinine que ba noir ba longwe awa ba teki bango ba kei boumbu na États-Unis na Haïti na mikili ya bapaya. Donc tant to mona ka ba noir américain ndenge bandeko nanga ba yemba nzembo noir américain za la kate d'origine ya ba noir eza Afrique mais lokola tant mondela a utiliser le kuta o eza pour intérêt na ye ndesali ke bateki bayindo ba se retrouver kuna ezaka na nzembo moko kulutu na biso ayemba wemba dio esclave alobi ke ayemba na nzembo wana alobi na komitunaka na bandeko nanga o batekama na Amérique parmi bango ba o baza na Haïti baza na Guadeloupe baza na Martinique
baza na États-Unis mosusu yanga pe ya libota baza kuna ozomona esika mokomi mokanda mayalinga talisa biso pa ebele ya bato tango tolobaka ba missionnaire ti lelo bamisu batikala na moto basango basali na nzambe lokuta o basalelaki bandeko epesi pasi epesi mawa tango totangi ndimbola ya boye maintenant esili te tozokobaka na ndimbola ya mensonge balobi les mensonges affaiblit aussi sa victime, c'est-à-dire celle qui les consomme, tels que les naïfs. Ainsi, la naïveté est ami intime des pauvres. Bandeko balandi epesi pasi ndenge tolobi ke lokuta yango ebota et tout ce monde ba noir américain bazo sala lokomu ya pays wana mais bazaba tanga na bato mususu bandeko nanga baza kuna po bilongi mususu na mona ko tali mobi o ndeko na ngai nyonso wana o esalaki ke bandeko na biso na ba valeur bazalaki nango na connaissance bazalaki na ba se retrouver na mikili wana eza po ba missionnaire na lokuta o bayaki eza po bayaki na monduki ndenge titre ya mokanda okomi voici l'arme de la colonisation en Afrique monduki o wana bayaki nango nde salaki bandeko na biso bayindo ba se retrouver na mikili wana monduki yango eza nini Bible poza na maye mingi oyo ebebisaki to ebomaki conscience na biso bayindo tokotia commentaire mingi te pamba te mokanda yango moko ezali koloba auteur ya mokanda o fumu nensongi ya nzela balimboli mokanda oyo ndenge kaka balimbolaka na pole nyonso tokoba biso na bino na kati ya mokanda ndenge tolakaki bino ete mokanda oyo ezali mokanda oyo eza na bozindo ya makasi boyebi ya makasi me tokoba na bino na kati ya mokanda tokoti na eteni na biso ya mibale ya ndimbola ya mokanda oyo la fausse religion chez les noirs bonzambe ya lokuta epai ya bayini balobi boye l'homme blanc vivait dans son continent où il n'y avait rien car le continent européen est le plus pauvre en matière première par rapport à l'Afrique mais ses habitants sont les plus riches. Pourquoi? Awa mokomi mokanda alimboli pe atuni mutuna alobi mondele na kati ya mabele na ye abane kobiki na mabele na ye oyo ezali na matière première te eza pauvre na matière première par rapport ya Afrique pamba te Afrique eza continent oyo tata mokeli apesa nyonso na reste mais pona nini l'homme blanc oyo mabele na ye eza na bomengo ya makasi te mais population na ye aza plus riche moto aza na mabele eza riche te to eza na bomengo te mais population na ye aza plus riche na bomengo ya koleka mokomi mokanda tuni pona nini bapesi biyano balobi c'est parce que tous ces citoyens occidentaux ou américains soi-disant serviteurs de Dieu, entre parenthèses prêtres, pasteurs, évangélistes, avec leurs soutanes, ainsi que les soi-disant compérants, professeurs, instructeurs, conseillers, opérateurs économiques, avec leur système, cachent beaucoup de choses et ne sont en réalité que des détourneurs de conscience des Noirs. Donc, pambate pour ça que lelo loposo pembe a se retrouver na bomengo na mabele o eza pauvre pa ina bango eza que pour ba citoyens occidentaux ou américains auto babengi soi-disant basali na nzambe bayaki awa bazali ba détourneur ya makanisi ya bayindo ne tango ba désorienté bayindo et que bayindo bazo s'intéresser lisusu te na bomengo na bango bango nde bazwi bomengo ya bafricain bake kotonga nango mabele na bango bandeko balandi même esika bino bozali bomituni mutuna mais continent européen to américain eza vraiment na richesse te lokola biso bayindo
Mais ce que tali bango bazo vivre plus mieux que les kabiso africains. Eza kaka po ba détourner ki makanisi na biso. Wala to pesi mbote na émission makanisi ya bato. Bolandaka yango po kuna pe bazali ko sembola makanisi na biso. Kasi biso na bino tokoba na kati ya mokanda. Balobi la Bible mal interprétée au noir est leur instrument précieux grâce auquel ils ont la facilité de manipuler les autochtones et de spolier systématiquement les continents noirs en rendant ses habitants des mendiants éternels. Mokanda oyo Bible oyo yaki pa ina biso bayindo ezali instrument ndenge toloba ke monduki ya motuya makasi pamba te na nzela yango nde basalaki ete baspolier systématiquement mabele na biso bayindo pe kokomisa babita na yango basengi to bamandia ya libela na libela bakosi te pamba te kino lelo moto moyindo akoma kaka tozozela mondela ya na bakompani bolobaka ngo mondela zonga kaka po ya na bakompani soki mondele masa mondele tokovivre te donc tala état d'esprit tokoma na yango ya kodépendre kaka na libanda eloko esalaki rendre esprit na biso faible tokoma kaka tokoma bamandia éternel eza mokanda oyo Bible oyo bamissionnaire bayaki na yango baloma mission bayaki na yango yango mokomi mokanda oyo tozokoma na kozongisela bango matondo fumu nesongi ya nzela po ntango ebele bazolala bazokoma mikanda oyo ezali kocontribue ata moke te na bolamu na biso bayino okomona pe babengisi ebele ya bapanzi sango basombi pe bamasanga na bango oyo bango babengaka masanga ya talo liboso ya bato mais ememi nango eloko moko te pa ya bayino mais na simplicité oyo fumukusu azalaka nango na mikanda ya lolenge ya boye na mikili oyo bato baza baconscient fumu nesongi ya nzela toyebi te so baotie na ra ya banani kotala degré ya mokanda tokotia commentaire mingi te po mokanda yango moko ezopesa biso bandimbola ndenge tolakaki bino ete na deuxième partie bino mo bozomona nde tozokende na bino mokanda lolenge ezali kolimbola biso kasi tokoloba mingi te biso na bino na kati ya mokanda balobi en effet l'histoire nous enseigne que l'or utilisé au Moyen-Orient par le roi Salomon soit 3000 ans avant Jésus-Christ et qui a servi pour l'ornement du temple de Jérusalem provenant de l'Afrique, précisément au royaume Pousse, que les Blancs ont transformé à Couche. Tobandel Bino, paragraphe 1. En effet, l'histoire nous enseigne que l'or utilisé au Moyen-Orient par le roi Salomon, soit 3000 ans avant Jésus-Christ, et qui a servi pour l'ornement du temple de Jérusalem, provenait de l'Afrique, précisément au royaume Couche, que les Blancs ont transformé à Couche. Bandeko balandi biso ndenge tolobai ke mikanda ya boyebi ekokumbela kabino kaka boyebi esika bozali bosutuki tango bato balobaka ke Salomon atongaki temple ya Jérusalem na or atongaki na kitoko nyonso mais lelo mokomi mokanda alimboli na sembo nyonso ke oro wana oyo esalaki etonga temple ya Jérusalem ewutaki bongo na royaume Kusu. Tant de lobi Kusu eza mo na biso bayindo. Mais lokola mondele azalaki na difficulté ya ko prononcer ba mo na biso nde ye abongolaki yango na Kushi. Bandeko toke na bino maleme 3000 ans avant Jésus-Christ mais or ewuti na mabele na biso. Yango to monaka donc mondele tellement ayebi que Afrique eza mabele o etonda bomengo yango tongo midi pokwa batsa même expert o batanga ba pays nyonso ya Afrique o expert ya RDC expert ya Angola biso ngo kokumisa même RDC même Angola tonga kokumisa ngo vraiment te po RDC Angola Brazza et na conférence ya Berlin
lokola biso debi ke mopaya akataki yango pour l'intérêt na ye yango to seplaka mingi makoloba kaka Afrique to mabele na biso baye. Donc mondele atangaka yango tongo midi poka lukaka lolenge ni na pamba te 3000 ans avant Jésus-Christ hors déjà Afrique et contribuer à qui na temple à Jérusalem. Moto akomi makambo ya boy. Soka za mozipoli ya mai maboma mater za la kokoso. Meto koba biso na bino na kati ya mokanda. Balobi or kusu signifie perroquet qui était considéré comme l'oiseau sacré et symbole du pouvoir dans ces royaumes. Au nord du Congo, probablement à Kisangani et autres contrées de la province. Bandeko, Bososoli, to bande le sika opo, na biso moko, atako to tanga ki yango, mais awe, susu mukisi susu makanis. Balobi, or, nkusu signifie perroquet. Donc, nkusu, ezali bongo otobengaka chaku, qui était considéré comme l'oiseau sacré et symbole du pouvoir dans ces royaumes. Au nord du Congo, probablement à Kisangani. Ah, batoto à Kisangani. Et autres contrées de la province orientale. Ah, bandiko la biso province orientale. Donc, temple wana à Jérusalem. Or, wana bazo pa tongana kitoko nyonso. Et uta na mabele na biso. Ususu muki. Uzomona esika mabele Afrique ezali. Donc, ba continent na mususu eza kaka na banyongo ya Afrique. Donc, ti bazo ganga na balolendo na nyonso, mayo wana e uta ke pai na biso. 3000 ans avant Jésus-Christ. Bandeko mikanda ya boye so les aka mikanda ya boye bilolenge mission ezali. Tokoloba mingi te kasi tokota biso na bino kaka na kati ya mokanda pamba te mokomi mokanda oyo andimboli awa na pole nyonso na province orientale. Ah, ngai province na biso tala maisala epa ya bapaya en Éthiopie et en Nubie. Tokoba kaka na mokanda. L'Afrique était également favorable pour la culture et l'élevage, puisque son peuple ne mourrait jamais de faim, moins encore de la famine. C'est pourquoi les grands-pères des Israélites, ah, moni bozu biyano, ici ka o. Tant de savoir que Abraham a koko na bisoti. Pour Abraham, tant wayaki na mabele ya Afrique, akutaki déjà ba yino ba mizalela. Mokomi mokanda pesi biyano abike Abraham aza koko ya ba Israélites. Le boti obenga ko Abraham koko na biso po. So yi koko na binaza mundele, papa to mama na bino pa kozaka lo poso koko na bino. Kasi tokoba na ndimbola ya mokomi mokanda. Balobi Abraham et ses descendants venaient en Égypte, entre parenthèses Afrique, comme immigrés. Bapesi verset biblique. Genèse chapitre 12, verset 10. Et puis Genèse 42. Genèse chapitre 42, verset 1, tu n'as dit. Bapesi biso deux versets bibliques. Oh Abraham ayakina ba descendant na en Égypte comme immigré. Genèse 12, 10. Genèse 42, 1 jusqu'à 2. D'où, plusieurs années plus tard, ils y installèrent. Tokobi, au moment où les Africains étaient développés, très bien organisés et largement civilisés, en Afrique ancienne par les royaumes Koussou, les royaumes Motapa, l'Éthiopie, l'Égypte et Tchétchérie, à ce moment-là, les Blancs ne firent que les immigrés et nomades. Donc, tant qu'on a mabélé à Afrique, dans le royaume Koussou, dans le royaume Motapa, dans l'Éthiopie et l'Égypte, tant qu'on a bien civilisé, le poso pembe bazaki no ba immigré pe manoba bazanga ina no sika ya sûr ya kovande. Ainsi, avec leur mouvement migratoire, ils occupèrent toute l'Europe
jusque dans les zones glaciales, tous à la recherche de la vie. L'Afrique du Nord, qui est en face d'eux, était déjà civilisée, tandis que ces Blancs demeurent encore des primitifs et des moins évolués. Donc, tant que le poso pembe, bazo lukana no esika ya kobikela mabele ya kovanda, ba keiti na mikili oyo eza na ba glace kaka pona koluka esika ya kobikela. Mais na face na bango na Afrique du Nord, o le bobenga mingi ba pays Maghreb, ba yindo baza déjà neteni wana, tozaki déjà bien civilisé. Tant wana moyindo, tant wana le poso pembe, bazana na tango na do neleko ya ebandeli, baza moins évolué. Mokomi mokanda oyo azo limbolaka. Po bande ko so sala na ba masolo bité mondela botama bongo. Mondela botama déjà na bisale lona mondela botama déjà évolué. Mais tala mai oyo mokomi mokanda komeli biso. Biso to kopesa bino pe mwa ndimbola moketo to kotina bino mwa botalaka mingi vous voyez en télévision et ça na documentaire mingi les kaka balobelaka mingi ba pyramide. Le poso pembe asangisa bato mayele nyonso na domaine ya construction pour ba étudier pyramide. Ba yekoli mais conclusion bato wana batira baloba ke bato batonga ba pyramide eza ba extraterrestre. Vous avez ce que mondela zaki mayele makasi. Mais la conclusion est le que bato batonga ba pyramide baza ba extraterrestre. Tozongi na buku ya Kiré Jean-Marie Vanep. Aloba ke fumukimanga za moto moko extra. Bato batonga pyramide baza ba extra. Fumukimbangu extra. Mokobi misala 1921 pa osala nani? Extra. Bongo biso moko bayi. Nzokande mokobi misala 1921 lobake kaka bayido bazaki na mabele ya Egypte bangonde bayaki kotonga lisusu Afrique centrale elinko lobake biso bayido na kata Afrique centrale tozape ba extra o mundele atira na conclusion na ye bande ko balandi mikanda mya boyebi solo ekokumbela bino boyebi moni mondele azala mayemso abimisaka na ye matali moto moyindo ba ko bouger to ko bouger te. Ne kaka mokomi mokanda o akomi ke bakotisa moto moyindo na koma ya 3e degré. Mondela ta bimisi vérité mais lokolo yo moto moyindo o miyebi lisusu te. Eza kokoso poko aboko sosola mai o bazoloba na yo. Mais na nzela mikanda mya moyebi. Surtout mikanda o fumu neso nya nzila fumu kusu kia munzala pana na ngola mokobi misala 1921 bazali kokoma. Et kozongi sabino bato pe ko longola bino na kati ya koma ya 3e degré pe ko longola bino na mokili ya bindotila toko bana bino na kati ya mokanda balobi vers la fin du 15e siècle la souffrance et la misère secouèrent l'Occident. C'est alors qu'ils résolurent d'envoyer les hommes à la recherche de terres paisibles où ils pouvaient vivre décemment. Ces explorateurs prirent tous des directions différentes. C'est ainsi que vers 1482, Diego Cao découvrit les paradis africains par l'embouchure du fleuve Congo, où tous les habitants vivaient à l'aise, dans ce sens que chacun mangeait à sa faim, buvait à sa soif de l'eau potable et du vin naturel, se baignait dans des eaux douces, manger des fruits délicieux, des poissons frais et même des viandes fraîches. Puis, l'Afrique commençait déjà à inventer quelques outils tels que les machettes, les haches, les bijoux, etc. Car elle connaissait déjà depuis longtemps l'âge des métaux. Lisolo ya Diego Cao, ils appellent lisolo oyo, ti lelo na bakilasi bazotangisa mobana. Ndakisa biso ba etovana kana matadi mayo. Moto moka witi na komi ya Selembao. Nanu amona matadi mayo te. Aye na mbala ya liboso na matadi mayo. Balakisi eke oyo to esika oyo ye babengaka ngo matadi mayo. Moto a witi Selembao batalisi matadi mayo. Lokola ye a découvrir matadi mayo.
na bandi akobetela babita Matadi Mayo lisolo te ke non na découvrir Matadi Mayo akomema lisolo wana epai ya babita ya Selembao ke ngai na uti ko découvrir Matadi Mayo. Mais ya pasi ni to monaka Diego Kao a découvert embouchure ya fleuve Congo. Akuti bakoko na biso ndenge bakomi awa babandai ko vivre à l'aise. Bazo mela mai ya peto pamba te tilo babake mai ya peto eza mai ya bassin du Congo. Bazo lia miss oyo ya makila miss ya peto eza joka ba miso bozo yela biso botondisa na formal soka sala combien de mois oyo zo mema bokono zo bebisa banzoto ba yimboka. Mais Diego Kao akutaki biso tozolia mbisi ya peto tozolia misuni ya peto zate kwa misuni boye nango donc na ngombe na do musuni yango to liza kala gumoko ezo yeba na teza ka ngombe ezaka ni musuni oka gumoko misuni na bino botekela ka bana babandi pe kotangisa bana na betelo na biso qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo c'est Diego Kao etikala na mitu même ya ba universitaire moto aketanga mokili univers mais atikali na bosoto ya bongo na motu na ye tala koma ya 3e degré. Ah matondo na fumu ne songa nzela matondo vraiment na koya na bino ne leko oyo pe akokomela biso mikanda ya kitoko boye pamba te tala degré ya koma degré ya ignorance degré ya pongi oyo bakotisa moto moyini okomona eza matière mobima o molakisi azotangisa pe bana nana découvert embouchure à fleuve Congo Diego Kao. Oh mais Diego Kao yebe bakoko na so bazaleke soka ko bakotangisa ngo batangisa ngo bapa esika o yahutaki sommeil profond mikanda ya boyebi mikanda ya boye ezoloba yango moko balobi ke tango mondela yaki awa akutaki déjà biso to sali mama ku Angola to sali ba Congo to sali ba bijoux poto kotaki déjà ne leko ya libende pamba te mondele te muda sali la biso li ku Angola pamba te ba koso bana déjà ko kata banzete wana sa déjà ba bilanga ba bande déjà ko sala ba boîte po kata nzete ya monela sala ngo boîte okata ona misapite to na loboko te a un instrument mobima o ko salela yango to saki déjà plus avancé matondo na fumu kusukia munzala pana na ngola pamba te neka fumu kimbango yaki kozongisa moyindo bato bino pe bozo koba na kozongisa biso bato tokoba biso na bino na kati ya mokanda balobi a découvert tout cela monsieur Diego Kao retourna plus vite annoncer son grand exploit à ses patrons qui sont restés en Europe. C'est comme un papa qui a laissé ses enfants affamés à la maison pendant 2 jours. Et le 3e jour, il tuera un éléphant, puis ira vite à la maison prendre la famille ainsi que les enfants pour ramener ces gros gibiers à la maison. Donc, découverte oh Diego Kao salaki, eza lokola papa oyo atikaki bana na ye na ndako nzala pendant mikolo mibale. Et sima na ye akomona paradis sur terre. Oyo ezali mabele Afrique, mabele oyo tata mokili apesa nyonso. Mabele oyo tata mokili apesa safu. Mabele oyo tata mokili apesa okapi. Mabele oyo tata mokili apesa mangusta. Mabele oyo tata mokili apesa likala konki. Ah, tango a découvrir yango Diego Kao a goûté mikala, a goûté likala konki, a goûté safu. Ali yango na kwanga ya mungwele. Asutuki azongi mbangu kopesa rapport. Pona nini? Po ba ko sabo mengo bakutaki ekoma ya ba. Ti lelo Diego Kao ndakisa bomo ya za lisusu te atokolo baza suste. Mais mondele likanisi wana tikala nango. Yango moni ti lelo mindele babokola ka bana na baoka na likanisi moko Afrique eza dépôt na bango. Yango to mona ke soki dirigeant moko ya Afrique azui conscience alobi ke bié Afrique etika la pona ba africain mondela ko sala ba complot na lolenge nyonso po a écarter to abomai. Bandeko mikanda ya boyebi
tokoba biso na bino na kati ya mokanda. Balobi, quant au paradis Afrique, Diego Cao fit ses rapports détaillés qu'il venait de découvrir les paradis qu'ils lisent dans la Bible. Ah, car on y trouve tout, en commençant par sous-sol, en passant par son sol et ses eaux jusqu'au air. Donc Diego Cao a eu ce bande connaît que paradis terrestre au monde. Bonde ko bozo bi ya no bande ko na biso. Pa batano ba ke o paradis to ko kene na paradis te. Paradis yango mabele Afrique. O Diego Cao amonaki bi o na monate na se ya mabele. Likolo ya mabele na mai kino na mopepe. Wana rapport ya Diego Cao et pas ya bayi o batindaki. Alobi boy. Ses habitants s'attendaient parfaitement avec leur Dieu, jour et nuit. Donc, biso bayindo, tozalaki na boyokani, ya malonga na tata keli likolo na se. Butu pe moi. Wana rapport ya Diego Cao, et pas ya bayi batindaki. Ils n'aimèrent jamais gêne. Donc, bayindo, to banay ko kufa na kibo lengete. Oyo lelo ko mona moto na âge ya 20 ans. Sur que tu as la majorité bilingue. Nyonso wana na nzela ya monduki. O baela kibiso. Bib. E bomi biso bayindu. Nde sali ke longoli ba capacité nyonso ya malamu kati na biso. Bayindu wana okufa bilingue te lelo na boyei ya ba religion oyo. Ya mikanda oyo e bungisi moyindo nzela lelo biso bayindu tokomo kufa na kibolenge nyonso. Ils atteignent la vieillesse, dépassant un siècle avant de demander la mort, afin qu'ils aillent se reposer chez leurs aïeux. Donc, bakoko na biso, babande koleka mibu mokama, donc 100 ans. Et tango baleki 100 ans, koko yemo mamoni kabite nzoto na komi nango, et ko permettre nga lisusu te vraiment na vanda na kati ya mokili ya mosuni. Yemo kwa sengi liwa. Bandeko, tout à la bakoko na biso ndenge banayi ko bikela, to ko vivre avant munduki oyo, to bonzambe oyo e yingi na kati ya mabele na biso. Oyo ba missionnaire bayaki na yango. Donc koko ye moko anuni, alemi na ye mokili. Asengi na eli wa poko kaboko vanda, ako kaboko kende ko vanda na ye. Et pas ya bakoko na biso na mokili ya molimo. Ah bandeko, poto zonga boye ko senga liwa biso moko to landa kaka mfumu ne sonyanzi na mfumu kusu kia munzala pana na ngola. Po bangonde baye ko zipolela biso lisusu maye o bakoko na biso basalelaki avant mopaya akwa boko yana mabele na biso na monduki na ye. Kasi tokoloba mingi te biso na bino na kati ya mokanda. Balobi, pour fabriquer des colliers en or ou à diamant, poursuivi tuile, ils prennent des matières précieuses, entre parenthèses minérées, comme nous utilisons chez nous de l'argile pour faire de la céramique. Ils traversent les rivières ou fleuves sur une natte. Ils dominent la terre car ils ont le pouvoir sur toute la nature. Ils sont très bien organisés politiquement car ils ont des empires et des royaumes. Bandeko balandi lelo tolobaka RDC za pays continent. Ils a pété pour nous kamba mabele ya RDC selon conférence ya Berlin lelo. Mais bakoko na biso bakamba ki ba empire. Ba royaume. On a accès aux oies, tant de l'obaraké, royaume Congo, oui, bah n'eko zoa, Afrique centrale mobile. Tel a degré à boyebi, oh bah koko na biso bazala ki nango, bah les manaki en ngote, oh monde la commis à gezala qui bien organisé. Au monique, tout zonge la kaka, bokoko na biso, tout zonge la kaka, bonzambe na biso, pour ceux qui le lo. RDC oyo mondela kataki na conférence à Berlin kuna mokie nango bonenge zali tozo kokate ko kamba yango
bosoki bapesi biso Afrique centrale ke moto moko akambango. Mais mokonzi Ndingaku to na royaume Congo bayo bakambaki neteni wana bakambaki Afrique centrale mobimba, Angola, RDC, Congo Brazza, Gabon, Cameroun, totangana no wana pe misusu totangana no wana. Degré nini ya boyebi bazalaki nango po bazalaki na boyoka nya malonga na nzambe ya bakoko na biso, kasi tokoba biso na bino na kati ya mokanda. Balobi, à la lumière de ces rapports bien détaillés par Diego Cao, les Occidentaux complotèrent entre eux, y compris les Vatican, pour jouer au diable à l'Éden, à détournant définitivement les Noirs de leur bonne voie, qui consistait à honorer les dieux de leurs ancêtres, qui les répondaient très favorablement. Sur ces, ils décidèrent d'envoyer leurs inspecteurs judiciaires, les escrocs, les voleurs et autres malfaiteurs qui s'en sortiront très bien. Pour ces, ils les transformèrent en prêtres, eux à qui ils remirent des extraits bibliques appelés catéchismes. Car il n'y avait pas le temps d'apprendre la Bible dans l'entièreté. Ils ajoutèrent des images peintes qui désignaient les saints à blanc et les satans à noir. Ah, bandeko. Donc, si je dis détailler rapport nyos na mai o ya kutaki na mabele na biso, ba mindele ba koti makita, y compris na Vatican. Y compris na Vatican. Pambate ba missionnaire tan bayaki awa, bayaki ne soi-disant na kombo ya Nzambe. Mais makanisona nyos balobi ke ba préparaki ba escroc, ba inspecteur judiciaire, ba voleur, pe bato nyonso ya mabe koleka o bazaki na mayele moko ya mabe koleka po bako boko ya na mabele na biso ya Afrique na tina ya ko désorienter biso. Balobi ba transformer bato ya bongo na ba prêtre, do ba missionnaire bayaki ba mindelo wana ba prêtre njoko bazalaki ba escroc, do bato o bazalaki na mayele moko ya mabe koleka. Et puis basaleli bango synthèse ya Bible ou abengaki catéchisme. Ya ou mokanda ngo ebunga ya na circulation. Balobi babakisi bango ba image bililingi. O ezo lakisa moto mondele ndese Satan na loposo moyindo. Bandeko balandi bililinga na ti lelo ezali soki po landi nzemu na komitunaka papa na biso kia monga na yembango. Donc au moment soki batie bililingi ya moto moyindo batie moto moyindo mokila na maseki nde Satana. Mais mondele bakotsaye mapapu ya pembe, donc motema moko ya kitoko na beglise mususu na omona batie mitema mibale. Motema ya Satan batiango magorodo miselekete wana nde Satan. Et puis moto azala mitema ya motema ozala magorodo nde moto moyindo. Mais mondele batie motema moko ba pigeon ba meme. Mais biso no mituna ka motuna, est-ce que ligorodo pas ça Satan? Pourtant bana babela rabino bakibeka bokenda ko luka ligorodo. Mais soki azala ka Satan pona nini amemaka solution na maladie ya kibeka. Pour moto repesa kimia na kibeka c'est kaza Satan te. Au moins tala degré ya bato. Donc wana makanis o mondela yaki nango mokolo musu tovani na kati ya lopango bato ya recensement bayi batuni nenga mobota biso kombo na onani nenga mobota bi kombo na ngai Temunza Kiaba. Papa wana insiste abi oh bongo kombo mususu mama tuni bango kombo nini abi kombo na ya bonzambe. Oh donc et pas ya mondele alona na kati ya moto ya moyindo ke ba kombo ya bayindo ba Jean, ba Pierre, nde ba kombo ya ba. Donc pour na bango ba kansaka ta ba Thomas, les amoto bo ba na ko servir ye na sani libanga ya mwelo, donc azoli ya mwelo na lutu.
do bato moko extraordinaire bazalaki na 7 makolo do epai ya moyindo kombo nyonso ya mondele nde kombo ya bonzambe oyoka o to baptiser na kombo ya bonzambe bo soki Pierre eza kombo ya bonzambe bongo Temunza eza kombo ya nani bongo Wetukral eza kombo ya nani bongo Chimanga eza kombo ya nani bongo Kwaku to Futila to Kankonda eza kombo ya nani omoni tala mondele niveau memaki makanisi ya bayindo donc nyonso eza loposo pembe or moto oyo azoyina bakombo na ye moto azoyina bavaleur na bango oyini pe na tata keli likolo na sepamba te bakombo wana ezaleli wana tata mokeli na pesaki biso yango komona kati na biso bayindo souffrance nyonso ya mabe mpo na nini po mai o tata mokeli apesaki biso topesa yango mokongo yango matondo mingi na fumu ne songi ya nzela oyo aye lisusu kotalisa biso ke nyonso oyo ya biso ya boyindo tata mokeli nde apesa biso yango boseke sika bozali yango bandeko matondo mingi na fumu kusu pamba te bazolimbolela biso mai ya motoya biso bayindo to milinga mokanda oyo bakumbelaki biso bareligio bakumbelaki biso solo bandeko ezali instrument ya destruction na biso bayindo soki lelo biso bayindo nyonso zosimba te monduki oyo esali ke ebebisa conscience na biso monduki oyo esali ke ekota mvoala ngani pitakani nyonso ya mabe na mabele na biso ezali ba Bible ezali Coran ezali Bhagavad Gita oyo bazo donc ba livre sacré nyonso oyo ba religion étrangère ekumbeli biso ezali christianisme ezali bouddhisme ezali islam nde yango ezali monduki oyo ezali ko détruire mabele to ezali ko détruire biso bayindo pamba te maye maso wana ememi biyano moko ya malonga te na mabele na biso pamba te bayindo basambelaka makasi koleka bazosangisa bapaster mpona kozwa biyano na mboka mais osimba te pamba te mpo eza monduki ya destruction eza monduki ya construction te matondo na fumu ne songi ya nzela mokomi ya mokanda oyo boluka mokanda oyo ndeko bakomi ya mingi koleka batie extrait belé na kati ya batie charte de l'impérialisme batie discours ya Léopold II batie maya mingi na kati ya mokanda oyo bokende koluka ngo na avenue Ngiringir numéro 50A na commune ya Ngiringir direction Chaba Gambela bokuta mokanda oyo matondo lisusu na fumu ne songi ya nzela fumu kusu kia mzala pana na ngolo na ndenge bozali kolala te koluka nini bokoki kosala po biso bayindo tolongwa na kati ya boyinga oyo monduki oyo ebomaki na kati ya babele na biso bayindo bazali kosala biso sina sima matondo mingi to bandi television zali ngonga bokoba la kolanda mikanda mya boyebi e bokoba koluka ngona na adresse de pesi bino bokuta tata zinduka akoyamba bino maboko ya kofongwama pona kopesa bino mikanda ebelo eza kuna na autant musu dosili bako otangela bino nanu te mais kuna bokukuta yango tozongisi matondo ya mingi équipe technique o bazali kolala te bazali koluka lolenge ni bakoki kosala po tokomela bino na kitoko nyonso tomoni bongo tata Futila o bazalaki bongo na sima ya bililingi longo na tata Kwaku maisha topesi matondo mingi na Cordo Kivuya matondo ya mingi na Nef Lumière tata Ngala matondo mingi na tata Ndombele Bontale matondo mingi na tata Zubila tata Luzayadio matondo mingi na directeur ya programme na biso po matondo yebisaka bino tango nyonso awa ezali kaka mateya na mateya directeur ya programme na biso akotika te maya bosoto eleka awa matondo mingi na DG na biso matondo mingi na bangunza nyonso ya fumuki mbangu oyo bango pe bazali kokoba na kolamusaka biso makanisi po bayindo toko aboko zonga na nzela matondo mingi na bino baso o bozwaki libako ya kolanda biso bokoba na kolanda manaka ya voix mu télévision bokozwa maya mingi lisusu koleka oyo kozongisa biso na nzela kasi biso na bino tokutani na émission oyo ezali koya pona koyeba mokanda nini oyo tokomemela bino mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko Mboka oyo etika bakoko mboka ya Afrika mboka na biso ekongekisa Afrika ekohuda na Kongo
tozalandakisa Afrika na biso. Bana Congo tozala mayele, bana ya Afrika